Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Papa wana c'est un capitaine. Asa capitaine ya basoda. Soko moni un capitaine en délivrance à boy. Aza Prince na Pirunda. Aza Prince. Aza Prince na Pirunda na Royaume na plateau Lunda Chokwe. Mais til le loi suka na capitaine. Yokana no be esprit ndenge zolo. Que so tokangi ba pete na ye, tokangi fonction na ye, to bwa kele maladi, il faut ka kazonga tika musala buzoda sani. Azonga. Famille koti réunion na kindoki. Bazui décision balobi non. Comme il y a kende de pas qui armé tozomo na clarté. Azonga kana famille. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme ça, to kanga pete bakangi pete. Depuis muto asuka na capitaine amataka. C'est pour te dire que ça n'a pas tué belé même yo zolandanga na poto. Et ça n'a makambo mususu comme la qu'on a vu à cause ya ba réclamation familiale. Wana lindala iwili. Nikangala tende. Nikangala tende. Okay, nini yo no bana yo dani. Nikangala tende. Église libérée femme, la foi comment? Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres.
Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Mbote bandeko balandi ya Chebiso Télévision, boyi malamu na émission na bino Police de Star, une émission d'analyse et critique. Et c'est ngwezali po ete boza ebele boko tala biso mokili mobimba. Matonde mingi na babone na biso nyonso une affaire ya 181 000 abonnés oyo bandima ko s'abonner awa na chaîne oyo. Nzambe ya mona bino apambola bino na confiance oyo bosala biso na respect bozaka nango envers biso. Nzambe ya tika bino te na ba activité na bino nyonso bosalaka. Un grand merci na sponsor na biso officiel yi afutaki biso kitoko tozwaki basaka loso tozwaki basaka semoule tozwaki ba bidon huile provision nyonso na misuni to ekotaki. Apesi biso pe manabo mo ilikolo nango abakisi santé abakisi famille abakisi nyonso tozali nango comme on a Jésus-Christ de Nazareth yende sponsor officiel ya Chebiso Télévision. Mais bon tout na gameshik wana azana kindokite te nazana kindokite sponsor na ngazali tango meka ka moni ke sponsor na ngazali komeka susute. Un grand merci na ba oyo balingaka biso nzambe ya mona bino na ndenge bolingaka biso. Un grand merci na fondation Maman Denise Onyakero na nyonso ko sala pona Chebiso Télévision nzamba mona yo apambola yo abakisa susu ba vie molai donc nena baka mokonza moka fachu beton encore ba mula ye bakisa malikolo na ba activité makamu kitoko ko sala pona mboka na biso. Un grand merci pe na maman Milisette Mayinga mwasi nzambe depuis Canada na orphelinat na Evida vous avez ko sunga bana bitike ba ba kolia komela moto nyonso mutema la moto penser na bana wana na décembre na septembre le 9 septembre parce que vous allez rentrée scolaire et sengili mwana zo kaye zo stylo po ete nzambe a aza na bango to pe nzambe a orienter bango ba ko pe bato na vie ba ba ko sunga pe ba ko fane mususu ba ko ya matoni mingi pe na ba oyo nyonso balinga biso pete o balinga biso mote na bino bandeko ba bolingo na fandi to lali to lamuki kaka boye na soki appel ya moto na nzambe papa Moïse bato mingi batuni mais moto na nzambe wana lekaka na Chebiso Télévision est-ce que ça n'est tonga est-ce que ça est sérieux et sengelo kita sur le terrain ou luka ko yeba ni na salaka yango monaki na demande na bino to kitaki sur le terrain to kindaki bongo na tonga na dimanche oyo ngai moko na kitaki na moni makambo nzamba ko sela mwa mobali wana alors ya makambo kanga monoko te sengi to lobela yango bandeko ba bolingo tomoni neti moto moko ale azai wana azalaki capitaine mais diable akangi ye pa bisivi na ye à travers cette émission maramouzé belé torsola mais je m'en vais dire bonjour tout d'abord l'invité nangai moto nzambe na pesi mbote mbote papa chi sangonine non Dieu nous fait grâce voilà to yambi lelo na émission na biso lisusu Police de Star bat basenga pe moi mingi ngai moko pe na yamba yo ça date de longtemps na yamba o pété bat ba o yamba yo babi lelo ngamona yamba yo kasi yambo tokota na mozindo mekabi kokanga biso na prière po ete nzambe azala au rendez-vous Nzambe na makoki nyonso mosanto na Israël to pambole mission oyo to tikango na sama boko na yo bato ndeko nyonso bakozo opportunité ko lande mission oyo bazala béni et émission oyo pambola libota to sengi Saint-Esprit kamba biso pour orienter biso na kombo na Yesu amen amen. Mais moto na nzambe bato babina tuna yo suku na tunyo teza mabe mingi ba conditions za nini yambo sambela bato ba misusu ba bio senga kambongo eza motuna moko eza très capital papa et sengeli la tuna yo na tuna très important voilà je voulais peut répondre une chose omoni makambo ya molimo eza makambo bonzo très bien c'est là où les gens ne comprennent pas nazolinga ko expliquer il y a trois dimensions il y a bokangami ya mutu ezana mutu mususu exemple azobela maladie wana ekoki kozala ya babwakeli parfait ezana mususu azobela maladie wana yebo kwa kenda koluka yango okay soit akotanda kwa nganga soit abimana mutu moko wa mabe yemo kwa kenda koluka maladie wana okay troisième des choses soit famille ya mutu wana esala ema bateka ye na kindoki okay nebite soko comprendre très bien to lando très bien mais na trois catégories ya baka wana eza différent c'est-à-dire maladie oyo babwakeli mutu na bondoki
tokoki kosala ba prière atope offrande te prière wana ekozala na impact. Esengeli offrande ebondela ye. Non, atope offrande te. Très bien. Mais oyo maladi ya exemple ke bazwi bateki yo na kindoki. Sacrifie, parce qu'on ne peut pas sacrifier quelqu'un dans le monde spirituel sauf qui va tongeli hôtel. Zamba zoebisa na Gédéon. Abi soki lelo boza na souffrance, bozolo banga nzambe na tiki bino parce que hôtel moko etongama ya bala. Pono kendo book hôtel wana, zamba zoebisa Gédéon luka nyama offrande, zwa meme ya 7 ans. Batanga Bible na Juge chapitre 6. Zamba déterminé na offrande nini Gédéon ifalazwa po akenda kata mutu na ngwa sopa makila likolo hotel abuk hotel ya bala. Après ko buk hotel ya bala nzamba bitonga sikoyo hotel ya sika. Kendo bunda bitumba vaya ero kolonga. Oko libérer Israël na kata ya bokangamio bazalaki nango. C'est pour dire quoi, il y a 2 cas papa chic. Yo sana maladi, oyebite maladi ne utu wapi. Obeli autant des années, yo kutoza na poto bato babimaka Congo, Afrique, bake poto ko se faire soigner. Mais yo vandaka na poto kocho hôpital la poto mindele ba soigner obikite. Est-ce que oyebi source sa maladi wana? Est-ce que source sa maladi na yo ba pesela yo offrande na kindoki? Pona yo zo maladi wana. Est-ce que pona ba longolo maladi wana, il faut qu'il y ait une offrande. Oye kozala un impact na monde spirituel pour ne libérer yo. Vous voyez là où les gens ne comprennent pas. C'est là où les gens ne comprennent pas. Offrande déjà important. Je peux te donner un exemple, il y a importance à offrande. Bible Zoloba Salomon a quelque offrir 1000 ngombe à Pesinzam. Nabutu nzamba tiki trône na ye. Zamba tiki trône a kiti. Aswebisa Salomon lobi senganga nyonso lingi. C'est-à-dire nzamba zuna royaume na ye na pouvoir na ya changer. Abi tout ce que tu veux. C'est-à-dire Dani Salomon a une capacité de nzambe pesanga même atana koma nzambe moi une semaine alingaki azwango. Parce que à cause d'offrande et bouger trop nzambe fongoli lo la nzamba kita. Très bien. Toi on a exemple moko oyo na monaki na église netika ya papa na biso capitaine ou azali soda kana yewana. Tout ba été moto bongo esengeli azora délivrance. Est-ce que ningo sara délivrance wana? Tout d'abord, vous êtes d'accord que va filmer bango pour trouver cette image? Non, vous êtes d'accord. Et ça, délivrance, c'est les Ganaka église. Voilà, je peux d'abord expliquer. Très bien. Ou bien, une image. Donc, il y a une totale image. Je vais vous expliquer. Et puis, on se retrouve juste après. Papa na zamani la kazo la mpira zwana place. Aza prince na pirunda. Aza prince na pirunda na royaume na plateau lunda chokwe. Tu peux besoin réclamer pour la nuit. Agenda remplacer bisika na tutika na. Amen, amen. Aza prince wapi? Na pirunda. Ela kode. Na kwalaba. Kata.
Siko bozana posa ne pona nini? Atika busala isoda ezaya yeke. Umeli mingi na rumeni katrazo na mboka. Bino bokangi. Pona matagrade te. Matagrade na enza wa munga. Église amen. Abima. Kenda te. Ce qu'on appelle la bino ya bato Kinshasa oza ba traître. Moi bibi lobi bozongi l'église na kende. Alliance nyonso ya bu chef coutumier ya bu prince. Na kati ya ngona Congolais. Nazo pelisa moto na mutolo na ye. Na bandiko pelisa moto. Pelisa moto na mutolo. Fire! Na kati alliance ya famille. Na kombo na Yesu. Azali susu prince na binote. Na kombo na Yesu. Azamona naza. Oeza temple à Saint-Esprit. Eza sous temple à démonter. Au nom de Jésus. Au nom de allez bino mi pepe ya mike botika bobi. Allez bobi. Allez, toke. Voilà, mesdames, messieurs, Toto Landa image, il y a délivrance à papa. Mais comment na papa o nenga koyi ndengi ya kobela? Ça veut dire que muli mwe banoy koloba wana ilongwe. Mais bino moko boyoki. Papa wana c'est un capitaine. Asa capitaine ya basoda. Sokomoni un capitaine en délivrance à boy. C'est-à-dire sokolandi esprit zolobanini. Famille na ye nde est bloqué ye na monde atene. Pour progresser te, baza besoin zonga na village. Azonga na village pourquoi? Parce que depuis à côté armée akenda azonga na famille te. Très bien. Parce que famille basangani na kindoki babi comment depuis akenda. Soki to tiki a évolué comme un général. Talakaka c'est-à-dire abanda armée liboso même ba généraux mususu bazana kina. OK. Mais til le loi suka na capitaine. Yo kana no be esprit ndenge zolo. Que so tokangi ba pete na ye, tokangi fonction na ye, to boakele maladi, il faut ka zonga tika musala busoda sanini. Azonga. C'est pourquoi tu comprends que ce que yebisanga kaya bosoki ndeza na poto. Famille koti réunion parce que capitaine on a yeba kité. Famille koti réunion na kindoki. Bazui décision balobi non. Comme il y a kende de pas qui armé tozomo na clarté. Azonga na famille te. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme ça, to kanga pete bakangi pete. Depuis muto asuka na capitaine na matakate. Ndo komona mutu musu peut-être yo pozo landanga. Depuis kenda poto ozwaka documenté. Lelo za na 20 à 10 ans. Yeba ke na famille ezana batu moko basangani mabia comme ya ke poto akolinga évoluer. To kanga ye akoki kozwa akoki o matate. Akozwa ka document. Obi ke sana batu musu na poto asala 20 ans même na Congo en Afrique. Azata na terrain vide. Ozokuta mutu azolela papa na umeli na poto mais nazata ne lokote rien ne prouve que nga nazata na poto. À part bilamba. Tala no capitaine no famille sangani na kindoki. Et lobi que comment ya côté armée a umeli azonga na famille te. Ça fait déjà soki 18 à 20 ans. To kangaya ko mataka grade te, to kangaya ko sala babwa kelie na malade kindoki. Mais yoka besprit tango aye ko lukanzamba apôtre Moïse. Atambola l'église ebele. Capitaine wana umeli na Kinshasa atambole pa ba prophète ebele. Ma yoko zo délivrance c'est pas apôtre Moïse Kasongo. Nzambe ezanga te na délivrer. Mais nzambo nga nazo salela nda pesi solution ya ba problème na ye. Voilà, toi la deuxième image oyo une femme papa na ko réclamer. Est-ce que lelo ibani ngo mususu to maintenant le solo makila réclamation ya makila. Est-ce que moi maman oyo to linga to ta vidéo mais na linga to landa et puis on se retrouve pour naturellement commentaire. Tu peux moi c'était sur le lien ya famille. Tout l'année et puis on se retrouve après. Formula. Le frère du Saint-Esprit. OK, Yonan. 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 Na kombo na Yesu.
Au nom de Jésus, tu dois parler. Hein? Hein? C'est comme aventure. La Bible dit tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Tu n'as pas l'autorité ici. N'a dégradé, on a le mot de Bagrab. Dans le mot de Kotamokosi du Corona. Alléluia. Yonan. Liboso na Yesu chef azalaka te. Na kombo na Yesu. O kombo na yo nani? Pesa na kombo na yo. Toyoka na papa na ye. Ha? Toyoka na papa na ye. Oyoka na papa na ye. Bongo. Nyonso ayoka na papa na yo pona koloka yo na lobi alliance boyoka ni wa. Voilà, de retour, tout à la maman Oyo, a réclamé par papa Naye. Ça veut dire que maman vie et baby, blocage sur blocage, boyoki ndenge esprit kolobakati Naye, moto nanzambe. Est-ce que makambo to comme mona Oyo? Eza ya solo to ezali ba théâtre. Non, mais ça biblique. Mais ngai moko pe na sa ki wana na monaki. Moto bakati ya moto. Kasi eza biblique. Je voulais dire quoi? Ce qui te fungoli Bible na 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 verset 1er. Bible soloba, une femme d'entre les femmes des fils du prophète criant à Élisée en disant: mon mari est mort, mais le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Elingi kolobanini. Ezalaki na mwasi moko na Bible, mobali na zalaki prophète. Mobali na ye ake kozwa nyongo ya batu. Après kozwa nyongo ya batu, mobali na akufi. Après mukolo nyongo aye kobisa mama na lobi comme mobali na yo akufi. Nyongo nange kufite. Nyongo eza nini? C'est ce qu'on appelle alliance. Nyongo eza nini? Alliance eza nini? Eza boyokani. Parce que tango na ye pano papa shiki defi sanga $100 na kozongiselo $150. Toyokani na yo pesinga 100 pona kozongisa 150. Nde boyokani. Ngana kokyo kufa. Mais nyongo kokufa te. Nde mukolo nyongo ya lobi malgré mobali na yo akufi me nyongo nange kufite na ye ko réclamer nyongo nanga. Banani bakofuta nyongo makila ya mobali nde kofuta makila nde nani nde bana. OK. C'est pour te dire que ça na batu ebele même yo zolandanga na poto. Et ça na makambo mususu comme la kona vie à cause ya ba réclamation familiale. Tala kindokia baloka yo na ndokia libanda me ya famille. Kindokia famille ezalaka na pouvoir pena autorité ya makasi parce que za eloko ezotambola na makila. La femme ici bino moko bochola na ndenge nini be esprit ezo réclamer ye, be esprit lobi te, c'est-à-dire bazo réclamer faut akufa ko bonga te ko avancer te. Ce sont des réclamations familiales. C'est-à-dire yozana obike mutu moko yosanga bi papa na kanisa yike soki na ye poto kindoke kokyo katisa océan te. Mais tu n'es pas intelligent. Ndoki afuta ka transporter. Ndoki afuta ka billet. Ndoki na buto azwi nzeta komba pumbwa ye États-Unis a loki azongi. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Oyo siko ne kokamusa ngai neti mwana mwasi oyo asungi bandeko na ye akundeli bango papa. Siko problème ezanini? Bola mopé e baluka mabe. Bola mwezelo ko mabe batu balandana no pito. Voilà, tola na vidéo oyo ya mwana mwasi oyo asungi bandeko na ye akundeli bango papa et créer les problèmes. Aussi on se retrouve juste après. Okobima na bandi na makolo moto epela. Tina mutu na yo. Esprit nyonso ya famille oyo ju contrôle ya nzoto na yo. Na lobi ebima na kombo na Yesu. Kaka ndemo zo kwea ndenge pe molimo na zo bima. Kaka ndenge zo bima ndenge pe fi na yo pe zo changer. Allez tokende na kombo na Yesu. Tokende. Allez bima. 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 Libère. Kangani puta rapidement. Ocha kata kolala se. Paka munyoso deo. Tokende na kombo. Libère fire to fakaman. Sopozo kama fire malembe mon prépane bimie potio. Kama fire trofa kaman. Oso beta maboko zo de tout. Semana zo torayo. Donde
Yesu. Leta maboko libere fire likolo na yo. Libere fire. Libere fire. Akobando baluka pako ganga. Yambone bandina zoto na yo. Yambone bandina. Habiba. Pima toka ndani ya mwili yake. Uwe pepo mbaya utatoka ndani ya mwili yake. Na moja akobando baluka akoganga bakasha. Pima na zoto na yo. Onade. Bima. Nalobi bima libere zoto. Libere zoto. Okobaluka neti nyoka na se. Alitoke bima. Tokele. Nasoka uti. Fongola munoko na yo. Fongola munoko. Na fongole munoko na kombo na Yesu. Na fongole munoko na kombo na Yesu. Pima na kombo na Yesu. Yonan. Loba na fongolo munoko na kombo na Yesu. Yonan. Otele bisalanga moya na koma moya boloba boya. Yonan. Wana ni ndani ya mwili. Nikangana tende. Okay, nini yono banano Yonan. Nikangana tende. Yonan na zoto. Na kombo na Yesu no wa Yonan. Ngai ke Kristini. Ke Kristini. Na zoto zo sala nini? Oya ko sala nini na zoto na yeye? Na bombanie. Na bombanie. Asali bido nini bobo mai? Tikangana kende na keko tele na barabara. Sala papa. Tikangana kende. Na kombo na Yesu. Asali bido nini? Akunda papa na biso na mboka ye bisabisote. Akunda papa na biso sabuno. Voilà, mesdames, messieurs, incroyable. Incroyable, makama modelo yo, Isaac en Afrique. Bande koba bolingo, c'est très fort. Mais motola ntambe, ce qu'on a mokili yango to sa so bola muté, nenga kundeli bango papa wana est-ce que ça la ki mabe? Papa. Pourquoi mabe ezuye malamu asali bola? Imaginez-vous ndeko mwasi oyo ba papa ya banani wana bakufi. Bango baza na Angola. Ya lobite a dépenser mo mbongo ne ya passe ya zalaki nango. Asomi moi cercle ya moins cher asali boya ya micro. Bango basepeli te ndenge nini yo kundi baboti na biso tozate. Basiliki na kindoki bakoti renyo babi fallait to bomaye pourquoi kundi ba parents sans biso tozala. Boni moko boki ndenge besprit lobby. Et puis ezo le campagne culte. C'est-à-dire c'est pourquoi na bisaka batu mususu. Avotine de la omoni famille papa chic. Batu mususu balobake ba prophète bakabola batu kabola kate. Je voulais dire une chose. Na lobela kabana na nzambe koboya famille te me ko se confia 100% na famille te. Okoki ko sunga famille me yebo zo sunga lulenge nini. Ozwi 100 francs na yo avo pesa ngo otindela mutu na famille zala na prophète na yo moko confiance. Papa sambelela mbongo nazo tindela bandeko na ngana famille. Tango bazoyamba mbongo wana ata balingi basala mabe mbongo wana kotikala kaka mbongo. Ebele na poto bakanga bavina bango na babiloko. Otinda bilamba ke nazo tindela bandeko. Ndeko mususu peut-être mwana tata mwasi no sunga na bilamba, azwi bilamba bi yenda zo milakisa ke yenda za na poto, biso ne tokufa na Congo akomona. Azwi bilamba no amemiango na kindoki. Asali cérémonie bondoki ndo moni yokuno zwize mizeme bimi. O comprendre to zala ki bien, o komole la passe ya makolo bandio vimba. O situki libumwe bandio vimba yo. O situki ozwi pota ekawukakate. O situki ozala na zeme oboti mwana kizengi. Yo moko zoye bate makambo ezo utela wapi te nzoka ndeza na mutu moko na Afrique a cause bolamu yo salela ye a compliquer vino na monde spirituel. C'est pourquoi zoka na zoye bisabana na nzambe belé na lobela kabana na nzambe. Il faut être prudent.
Kosungeza mabete meyeba kozo sunga nani. Koedeza mabete meyeba kozo ede nani. C'est là où il y a les problèmes. Talande ko asungi mais kosunge baluke lié. Balobi faut ba bomaye, il faut kaka kufa. Et tant atamboli l'église ebele na Kinshasa. L'église a miné non le tozoka sango na Kinshasa. O songo apôtre songolo songolo pakala kekuna bateyi bango na ba français na ba anglais. Mais aïe kokutana na nzambe ya borfele, nzambe apôtre Moïse Kasongo. Moi je suis un villageois qui vient de l'est, mais nzamboyo ya ba villageois a libéré moi na mwasi oyo na minyololo ya satana ya bondoki ya famille na bango. Mais apparemment dans la deux cas il y a tout le monde maman pas koloka na mona na yemoko. Oh. Mais ça trop papa chiki. Moi no ya boti pe aloki. Naza na ser moko image wane leka ki na émission nanga passé. Hein? Ser wana benganga na osa ile service ya délivrance na téléphone appel vidéo. Abanyo sanza na kati ya mutuka eleka na émission nanga utoleka. Ser wana mutu amvutaka ina si mama na ye propre akotise nyoka na libumu. Ki akobota kati azwaka zemize mezolimo. Mais en pleine prière na vidéo boye mutu abanyo sanza biloko terrible. Tolanda nani image to mona. Voilà, tolanda image oyo ya ndeko mwasi oyo mama na ye moko akoloka ye et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Police des Stars. Église libérée fois 3 fois comment? Nasa pas libérée fois 3 fois ma tâche. Grand frère 3 fois. Nasa pas libérée fois 3 fois. Na kombo na Yesu. Yomoli wa kufa. Libère son corps. Na lobi mana kombo na epela. Balobi epela. Yonde na kotuna yonani. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na tuli yonani na zote. Yonani. Yo Chantal. Ezanga mama leki na bango. Chantal. Ya mama leki na bango. Sikoboye kosala ni na zoto. Na bango. Nakanga ye. Naza na posa na ye. Ezala makambo na ye ya poto. Ngamu na simbango. Akokende te. Amen. Ezala makambo sezo komelo na malere na yo moto nzambe kitela ye. Taka ni molo ya mbele moto mandopela na kombo na Yesu. Bose bele na pelisi moto na makolo na yo tina mutu ale bobima na libere moto ale bima na soto na bima kende acclamez très fort pour le Seigneur. Bandeko balandi bo to tala bongo image bandeko na biso ça craint, donc ça veut dire que kubanga komona lolenge ba mingongo ko bima ba ko loba. Donc mona on kaka na ba film mais ngamona vivre parce que j'étais là présent. Bon tala pe que image na ngeza ki mokolango ya dimanche ezaki facilité mais moto la nzambe total ba vidéo nyonso to ko mona. Est-ce que sengeli pe ba délivrance kaka moto nyonso na ba problème sengeli le ka modèle wana? Bon et sengeli kaka elekate mais dis-moi au moni monde des évolué. Télévision, réseaux sociaux, YouTube et facilité biso pour na bandeko baza musika ba découvrir pe que il y a une grâce quelque part. Ozolanda. Parce que les loko ki obenga mutu na téléphone soit ba betelo li solo ke prophète moko azana kin nzamba utilisake puissamment lelo ba tebele ba koma na ba doute. Mais moko tango ezoleka boye ça facilite na batu ba découvrir que quand même il y a aussi une grâce na kata mutu wana. Il y a aussi une grâce moko boye nzamba che
ekoki osunga pe libota na Nzambe. Mais eza important te to exposa kango na télévision. Mais dis-moi tozo lekisa boye pona ko fortifier bande comme ça parce que eza na bato ebele papa Chico basi ba komi déçu. Basambela trop na vie. Makambo simba te ba problème sur ba problème. Et comme moi ngonga mususu tozo tchaka boye, c'est pour faciliter aux autres personnes ba comprendre quand même qu'il y a une grâce. Et ça peut na ngolu moko boye oyo Nzambe a cheka ta musali oyo ekoko sunga biso ekokipe ko aider musanani bana na Nzambe. Ozolanda. Donc de ce côté-là c'est un peu ça mais ce n'est pas important mais si on le fait c'est juste pour na quand même ba tu peux pas découvrir que non nous avons une grâce et puis je vais profiter à remercier bana nyonso a Chebiso TV ya poto. Bana nyonso a Chebiso na poto je vous remercie bandeko ebele soki lelo mon église wana eza VIP omoni yango eza propre bongo ba autorité bazoya eza blackité c'est eza cause na bango ba comédien bazaki wana tomonaki modero modero ba yaki kosambela voilà tola ndamo extrait ya décor modero na ne ba yaki pe ko prier ba yaki prier nzambe passa ki bikamwa et on se retrouve après pour la suite. Apôtre Papa Oyo Ateinga. Yes. Un mois passé, dans un qui appelle il y a prophète Moraza au Maroc. Aïbsinga bi frère. Na mona nzambe ozomi tungisa mama kamnezo simbate. Oza Jonas zonga na Ninive. Amen. Dans un message mon na téléphone on ekoti lelo. Mama morazo ebisanga lobi na banako sambela na moni ozo ya kokufa. Mais liwa na yo ezali spirituel. Au couple matériel aux serviteurs ya Nzambe songa na Ninive maman na besoin utiliser bon na minute mukuse nga na vanda na ban bazote ya biso na vanda na ban na ba Roger Mopati ya kufa ba Roger Diwa tambulukoki aote ya biso. Et c'est vrai que dans la serviteur et théâtre thème des hommes singa na moki. Oh nzamba esenga na théâtre ndé otea. On a eu ça ma kamususu. Do balo sa mo na bino pe osumanga. Amen. Amen amen. Amen. Amen amen. Amen. Na kutata lo bite mo senti kwa batoma. En tout cas, MK. Papa Nanga. C'est vrai, Zalelo, Awa, mais papa tout ça déjà. Tout solo laka. En tout cas, pour Nanga, Aza papa. Papa yebi tout solo laka, ba Hermios. Oh non, c'est un abissu Zagaka. Oh papa lobi, tout ça les l'amour. Et na sepeli na moi liberté esprit papa pour un pasteur ébélé ça toujours na tendance à flatter bandi. Mais papa déjà dès le début tu comprends que papa a mis son zalaka dans lobby soit lobby na ma be moi na kala mutema donc to so ko la to ba maman papa a mis son zalaka polele donc na sepeli mais ma boko si fait ça la radio. Tu es invité au pays, moi je le mamouké. Et ça la fort acclamé. Amen. Amen. Tu es présent juste. Moi, Sœur Blanche, mais je joue mine na Congo ya Malata. Donc, na sepeli vraiment na ma terre. Papa, na sepeli vraiment mieux pour. Merci beaucoup, acclamez très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà, na ba comédie ba komi ko ya moto na Nzambe. Okomi lokola Kabundo Alessa, na moni ba Léopold, ba tebele ba beng sa ba star. Yo komi lokola bango. Non, ngana beng saki bango te quand même. Okay. Bango moko bazala ki touché. Bayaki. Yakoya et j'ai aimé présence ya Modero, c'est vraiment c'est un artiste qui est simple. Hein? Aza simple, aza na komi kitisa et puis na Modero na le blanche. Blanche décor. Décor na blanche, la fille là. Oui. Vraiment
Baye, Basambeli, j'ai prié pour eux, vraiment qu'ils téléka qui bien. Ce sont des artistes oyo quand même. Moni na moment oyo na monde ya comédie bondoke koti makasi, c'est le moment aussi il y a ba comédien mususu pe ba luka basala nzambe ya solo bisika nini ba okende pe ko sambela pona ko se protéger parce que soko za na bondoki to za na kisite. Il faut qu'il mara ke pa nzambe. Et bango pe balobi non tokende pa Apôtre Moïse Kasongo. Bisika lobi ko ezali, bisika solution ezali, baye to sambeli ensemble qu'il teleka qui bien. Dieu a fait grâce. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Ngai na pesi matoni na ba oyo bazoki bakota la biso. Bomondi binomoko balabaka image nde lobaka. Ngai na suna moni bo solo na lobaka bo solo, suna moni lokuta bo yebishi mukadi poandi malikambu ezaka mwa pasi. Donc ngamo na zai kona na fungoli ma misu na la makamnengo leka. Donc leka ina ngona moni ke manque nezalité na moni Dieu est au rendez-vous pour ne pas beaucoup parler. Alors je vous laisse avec l'homme de Dieu au clôturer dans le sambo. Merci. Ba tutu bazui le bakota la biso na chebiso télévision. Adresse église ezali wapi bato balinga yape ba participer na culte parce que c'est ngino ba ke 40% ya ba abonné na biso ba vani na RDC précisément mingi na Kinshasa. Adresse église ezali wapi? Adresse église ozana posa adresse église okobenga nga na numéro nanga o na kopesa adresse église sans problème. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve prochainement mais je vous laisse entre-temps na maboko ya moto na Nzambe à conclure émission alelo. Bien-aimé dans le Seigneur, tika nzamba pambola yo nzambe ya borfelin nzambe ya Apôtre Moïse Kasongo. Bien-aimé tika oezangolu munene nzamba sali biso. Na kokyo tout elango tolote mais au moins je dis merci à Dieu pour cette grâce qui m'a fait. Bien-aimé bouti komona ndenge nini makambo nzamba zo sala. Na yebisaka toujours na bino bandeko na biso bozana poto parce que nazolandaka na ba commentaire batu musu bazolo ba apôtre wana oza orgueillé ozolo ba $100 na bino wana. Non. Vous savez, j'ai toujours dit un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. C'est-à-dire na koki ko sanga lelo melobi na kozo. Soko moni mosali nzambe akomi ko teka nzambe na koza mbongo. C'est-à-dire abanda komi kitisa. Parce que mutu moko atindela ke mbongo, vraiment c'est désolé pour moi. Donc je resterai serviteur de Dieu jusqu'à ma mort. Je resterai serviteur de Dieu jusqu'à ma mort. Nzambo ya benganga na ministère akozwa charge nanga akosoutenir nga. Je profite de l'occasion ya kwebi conseil kopesa merci na bana nyonso apoto oyo basunganga bota l'église na bino yangwana bosunganga na bambongo bao batinda ba $3000 bao batinda ba 6000 bao batinda ba 5000 bao batinda même ba $10,000 pourquoi pas na mona bambongo ebele ya. Quand même, j'ai fait et l'okopé ke outi poto oye po sambe l'église eza bien bon mon église nengezali église eza propre eza vraiment VIP église eza na ba norme ya église tondimi to honorer nzambe malgré nga place nazo vanda eza salité mais na ndimaki na honorer na nzambe na pesa nzambe place ya malamu ke mutu pa ya sambeli amoni peke na outi na kati église. C'est très important. Nazo na koloba limingi te nazo bisana bandeko nyonso osana maladi o makolo kovimba libumu kovimba osana problème ya kobota osana problème ya paralysie o remarquer que kindoki ya famille se kangayo kindoki ya famille et créer masque de verse ne longi na yo batu ba sepela kasu na yo te o remarquer que bakamunyo so sala ke simba ka te resiraka te o remarquer que ndengo sawana o botama chansar mais chance na yo sala kasu te. O remarquez déjà que ça na makamusu et à la kasute na vie na yo. Bien aimé, il est temps. Benganga na numéro na kopesa. Na kosambe la po na yo. Nangolu mukianzamba sali biso na ebi kokobika. Et loko na kosengo eza kondima. Osana problème a document. O umeli na mboka no zaka documate. Oso remarquer ko simba ka mbongo me mbongo esala ke loko te. O simba ka mbongo me se retrouva ka mbongo zo sila. Tu as des projets mais qui se réalisent pas. Osoluka musala ozwaka te okozwa musala après 2 mois babengani na musala. Ozo remarquer que makambo eza compliqué na vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na ebisio ke tongo alelo eza tongo na yo. Soit numéro ya Apôtre Moïse Kasongo. Eza plus 243 99 95 25 659 plus 243 99 95 25 659 plus 243 99
95 25 659. Na komi na suka simba loboko na ngana déclarer pour na yo. Baba kwa jina la Yesu Kristo aliye haya. Mina libere nguvu ya uponaji kwa kila mtu yako nafuata hii emission. Kelke soit magonjwa uko nayo. Mina sema pokea miujiza. Pokea nguvu. Pokea neema. Pokea miujiza kwa jina la Yesu Kristo de Nazareth. Baba ubatende miujiza. Fungula maisha yao kwa jina la Yesu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Lelo na Kinshasa, eza lisusu place ete ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kampana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin, l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.